Kalisus Maramba, danger, le seul Bota, BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3 pour se retrouver. Osananga ezayo, dotonanga ezayo. Libéré Moukébaye. Libéré Moukébaye. Libéré Moukébaye. Libéré Moukébaye. Libéré Moukébaye. Libéré Moukébaye. Innocent Moukébaye Innocent. Moukébaye Innocent. Innocent. Moukébaye Innocent. Libéré Moukébaye. Moukébaye Innocent. Libéré Moukébaye. Moukébaye Innocent. Bonjour, ndeko journaliste. Nazali Mustafa. Moko ya ba résistant congolais na kati ya Kinshasa. Na mikolo na ko sepela ba benga ngai Mustafa résistant zaïrois. Pona nini zaïrois parce que na kati ya Zaïre ezalaki na unité nationale. Mboka elaki ya kokabwa na te. Muluba mokongo balaki bango na sika moko. Nazali fruit ya unité nationale oyo président Mobutu aponaki. Yango na ko mibenga zaïrois. Te soko za congolais c'est koza zaïrois ngai na ane na botamaki na identité zaïroise na botamaki na identité congolaise te ezali mabete ba baptisé kombo mboka kombo Congo na ndimi yango kasi na kobosa na ba racine te naza d'origine zaïroise de nationalité congolaise. C'est le temps où on a vu la marche libérer Moukébaye est-ce que on a moya koloba Maya makoloba ezali makoloba vraiment na kati ya Moukébaye ezali ebele ndeko Mike Moukébaye aza un des vieux oyo bapesi biso goût ya koloba bosolo sans kokanga misu. Mike Moukébaye, prisonnier d'opinion, premier prisonnier politique ya régime Kabichi, premier prisonnier politique ya régime FCC Cash, akangama pote alobaka ka bosolo. Ndeko Moukébaye aza première personne oyo a dénoncé makambo 15 millions. Na rappelé bino boyebi makambo ya marché de gré à gré, ndeko Moukébaye a dénoncé yango. Na rappelé bino boyebi ke mtolobaka makambo ya soti mutoko sala fiasco. Bon asoti muto ba lié yango boyebi yango muto alobaka makambo ya maison préfabriquée boyebi susu yango l'autre zali wapi nyonso wana tokomona yango wapi bo comprendre kaka ke ndeko Moukébaye alobaka de vérité et vérité ne bande ko soit parce que biba alobaka bien que vérité ezokisaka vérité ne ezokisaki ndango mona sali batu ndenge salaki bango ouais ndeko na ngai ezali boye tango bakangi ndeko Moukébaye le 16 septembre 2019 napesaki ye mandat d'arrêt provisoire et biso pe tosengaki liberté provisoire avant qu'on senga liberté provisoire totalisaki na ba irrégularité ozalaki na dossier ya ndeko Moukébaye ba irrégularité yango ozalaki nini assemblée provinciale ya Kinshasa élevaki ba immunité parlementaire na yesamba entendre ye on ngai na yo tobosani article 19 ya constitution te oyo koloba boye moto nyonso azali na droit de défense ndenge na abwa te bakuti yo na ngai tolalisi moto na mabele tosimbi minduti balobi na biso biso nde tobomaki ye il faut tobanda d'abord par se défendre bato okanga biso mbala moko te sika cour d'appel basenga tribunal esengaka lever immunité ya Moukébaye pour na ba poursuivre ye
mais bandeko ya assemblée provinciale babosana ki fala ki bayoka Mukebai bayoka ki était papa na ngai bayaki kaka mbala moko bakuiye balongoli immunité parlementaire na ye baviolaki mobeko likonzi nde yango tokendaki na cour kotalisa bandeko ya cour ke telle violation constitution sike ezali. Or tu que soki kaka cour a rétabli ndeko Mukebai azongi na badroit na ye nyonso mais cour ako rétabli ndeko Mukebai te et pourtant tokolakisa ye bagreffe nyonso ezakolakisa ya moi ya mabe na kati ya dossier wana aleki même délai na ye moko ekoloba na ye ke tant baye ko saisir ye il faut aloba il faut se prononcer na kati ya 30 jours mais il y a lelo eleki 30 jours didi octobre kino lelo to combien de jours to kena ba 90 quelques jours cour ko se prononcer ti alors nani akangie mongongo est-ce que ça na soupe ndakala ameli soupe ndakala ndiye moto ko landela ye ndeko Mukebai bakangaki ye na plainte ya ndeko Daniel Monanteba. Ndeko Daniel Monanteba fundi ndeko Mukebai po ete balobi ke batretaka ye men. Moi na yo totambolaka na Kinshasa totangaki pe bakelasi ya toyebi na français mot men ezalaka te. Mot men eza mot anglais oyo babengaka yango man ekoloba nini mobali. Donc ndeko Mukebai aza na prison po bengaki ndeko Monanteba mobali. Donc pona yango nde bakangela ndeko Mukebai sika tango bino bolobi ezalaki pona yango ya bengaki yemen toboyi pete bolakisa biso yango bolakisa biso video tomona kasi video te tosuki na likambo ya video tosingi var audio mato y passe video sika soki bolakisa biso video tobandi kotuna bino motuna tango bobengaki ndeko Mukebai aya kosamba na Monanteba ayaki to ayaki te ayaki volontairement na koloba na yo ezako tuna bato bandiki kokanisa ki Mukebai kokima mais il m'a volontairement. Mais tant que vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de plainte. Si vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de liberté provisoire. Mais ce que vous avez besoin de sakani motaka. Ndeko nabiso héritier, watana bia sakani motaka, il y a comment bien la famille présidentielle. Mais ba PC liberté provisoire n'a pété. Ndeko mo qui a tentative de meurtre. Ba sambi sakanga lokola motabumi. Akamata liberté na kimia. Provisoire na kimia ndeko lobo Dieu donné lobo azalaki conseiller ndeko Félix il pas kamati liberté na kimia pona nini ndeko Mukebai te yango toloko ba main noire ezali kolo ya dossier wana c'est pourquoi moni biso toko manifester pona kotalisa loboko wana ya mwindu nani ayebi te ke na Kinshasa oyo po ete bakanga moto ba utiliser ka bato mais système ndeko Kabila yango wana te yo bosani ke na Kinshasa po bakanga ndeko Dio Mindongala il a fallu que Francis Kalombo oyo lelo azana biso na opposition a monté likambo ya viol non po bakanga ndeko Dio Mindongala nani abosani te po bakanga ndeko Diongo Frank il a fallu que balo bakangi ba poli a séquestrer ba militaire et c'est ma comme salama na mtomo to viva et c'est du vécu to yebi yango na kati mboka oyo Pourquoi vous préférez à l'Obango Libanda? Dernièrement, pas le Capitaine a été déboulonné à l'Obango États-Unis. Pourquoi ce n'est pas de l'Obango? C'est parce que c'est Santara Mingi na sécurité Libanda qui a. À se sentir à l'aise, sera Libanda qui soit à Zaha. Mais sera à se sentir à l'aise, awa, à ngara lobara awa. Mais le cas lobara awa, tu sais que se sentir à l'aise Libanda. Là, là, qui saoni. Azala qui liboso ya ba député ou en a congrès te. Pour nani na lobaki na bango te kana ko dissoudre assemblée na bino oyo kalati. Pour bango to bazala ki wana. Ya zeli pena kamati avion accueilli pour kende ko loba makambo na Libanda yo ko kiko la mukana tongo osukoli ukamati mutu ka ubimi oke musala po banda kofinga mwasi na bana na yo ki ndenge nini bana na yo baza ba impoli ndenge nini mwasi na yebi ko lamba te ndenge nini mwasi na za sointe et pas bapaya. Wapi valeur ya mwasi na yo. Wana kutokola la valeur ya mwasi na yo tokola sa nde valeur na yo moko te papa ola kisi na batu nyonso ke ngai na zali na ngai na autorité te devant bana na mwasi na ngai yango na ko kimaka pa ina bino na ka kolobaka koloba makambo ko dissoudre parlement yo na ngai totanga article oyo koloba makambo wana ko pesa ndingisa wana eza clair mon frère et lobi nini il faut la crise persistante entre gouvernement na assemblée. Est-ce que le monde est déjà crise? Ezalita na ko rappeler bino lelo papa kiungo koma lokola Simeon na ko kufa te kino na ko mona lokumu ko uta na Yesu
akokufa te kino kosala musala na SNCC papa Kyungu Simeon ya Kyungu na respecté yo kulutu mais comme Simeon likolo ba nomination SNCC lelo Kyungu akumwanza soki ba ordonnance na kokota te ezali parlement tekangi yango ezali ministre ya portefeuille et bongo mo kembona tali parlement nani et que le bloc on a risqué à même crise moko et ko emporter na président yé moko batu bako conseiller na ndenge wana bako conseiller mabe libala oyo ya FCC cash bako banda ko bunda kana bango mikolo nyonso bako bunda mais bako makino na suka totika ki bango libala ya bosimbo mais malgré na lobaka na bango ki mwana bota na tembe umela raté bomoni makambo yango lelo baboti mwana na tembe tala yango lelo ko dissoudre parlement il faut azala en mesure ya ko organiser ba élection na 60 jours pour dissoudre le parlement il faut azala en mesure ya ko organiser élection na 460 jours est-ce que azala en mesure ya ko organiser élection na 4 à 2 mois processus électoral a ko enrôler batu na 4 mboka on a 2 mois à cause de cette élection pas publié on a 4 à 2 mois aux monde que simba na ngote pourquoi ko sala ba déclaration auto bandaka ko sala kala na 20 mai tant que autre match na 20 mai to ko ba discussion ba discours qui a fait Codi Fédération congolaise de discussion donc na yoki rapport ça ko loba na lobby de makambo ndeko na biso président de la République aloba qui maintenant rappelé ndeko Félix Tshisekedi président de la République directeur ya campagne ndeko Kamere na 2023 aza directeur ya campagne ndeko Kamere na 2023 selon accord ya Nairobi ngaité wana batu na accord na Nairobi batu na ngate ba s'en prendre pe na ngate ba s'en prendre na accord na Nairobi bitu ko jango na yebite za ya makila ya ba kongomani yo mako sopa na mikolo yo ou bien makila ba kongomani yo bakufa soki na yebite ndenge na landela ndenge lobiki lokisa kama yo lakisa makambo bele mais ça sont mamba bitu rouge na rappeler makambo de boulonnage ba clés la ki rouillé ba clés la ki rouillé moyen de boulonner ba boulon ezati soki clé ko ki ko de boulonner te bongo biki nde ko de boulonner bongo biki nde ko koma biki ana encrété encore ça le stylonine bravo ce ko ina mabele ko makasute nde yangwana e ko komelo ko to ko mitungisa mana wote papa te ba clés ala ki mezala ki rouillé et ça l'encrété ko komanine et puis to rappeler ce que ezala ki stylo bravo ce que kouei e ko makasute lelo tokoloba liloba suka te tokoloba mo liloba pona kokabona mokolo ya lelo pona tokufite faut continuer koloba tokokanga munoko kino injustice ko sila ndeko na injustice za makasi bana Congo ba Congomani état de droit de visite état de droit de visite ba vivra yango état de droit l'accès respect ba texte na ko tsango na maloba na ngapende ko lobina loba état de droit de justice et la kisi égalité à tous les citoyens devant la loi. Alors ce qui moko bandi ko leka moninga na valeur ce qui moko bandi ko leka moninga na makasi devant mobeko toza sous na kati ya état de droit yango na ko senga na ba kongomani de tout bord bisika tout bozali botele mapona ko bumundela mboka na bino communauté internationale ngongango yango yo to boyi après nous regrettons bino bozela rabatu bakufi après boye nous regrettons ngongango yango yo botelima Félix ayaka pa na bino kuna bolobaki Kabila salaka na bino te Félix azana bino botalisa yeke justice na Congo e ko tambola malamu te tala bozalaki na biso bomona ndenge ba même ba police ba ko welela ba caméra ya ba journaliste e ko la kisaka ke état de droit na quotité yango na ko senga congolais tout azala vigilant na ko senga congolais tout azala prudent pour na ko défendre ba intérêt ya mboka na li so défendre mboka o te mto défendre comme ça à part Yonanga. Merci papa. Nous sommes ici dénoncer l'absence de l'état de droit et de l'inféodération de la justice dans l'affaire Mike Mukebai, qui est actuellement en détention à la prison centrale de Makala. La constitution de notre pays prône l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais fort malheureusement, nous devons constater que le pouvoir judiciaire est devenu subordonné au pouvoir politique. Vous êtes sans ignorer que l'honorable Mike Mukebai avait introduit une requête devant la Cour constitutionnelle contre l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était depuis le 10 octobre de l'année 2019 et la Cour constitutionnelle avait pour le délai légal pour statuer sur cette affaire de 30 jours. Maintenant, ça fait aujourd'hui 3 mois, donc pratiquement plus de 90 jours, la Cour constitutionnelle n'a pas toujours statué. L'honorable Mike Mukebai avait introduit encore une requête devant la Cour de cassation pour un jugement avant dire le droit et puis demander une demande de sa mise en liberté. C'était depuis le mois de décembre de l'année 2019 toujours. La Cour de cassation est livrée statuée au plus tard le 7 décembre de l'année 2019 toujours.
mais elle avait repoussé pour le 8 janvier de cette année. Mais il s'est fait que jusqu'à la date d'aujourd'hui, la Cour de cassation, elle aussi, n'a pas statué dans cette affaire Mike Mukebai. Cela nous pousse à croire qu'il y a une volonté politique manifeste de maintenir l'honorable Mike Mukebai en prison en violation de la loi. Je dis bien en violation de la loi. Et pourquoi le politique doit faire de notre justice la caisse de résonance? Vous savez, priver de quelqu'un de sa liberté, c'est une violation grave des droits humains. Ce sont des choses que nous avons décriées du régime Kabila. Mais apparemment, ça se répète. Hein? Vous pouvez me dire jusque-là, qui on a déjà condamné qui pour les détournements des deniers publics? Hein? L'honorable du FCC là, qui avait traité le président d'inconscient, qui l'a poursuivi? Non. Nous sommes révoltés, nous sommes indignés. C'est pourquoi nous sommes ici pour dire non. Nous sommes ici pour dire non, pour contester contre ces comportements qui est indigne, hein, qui n'honorent pas la justice de notre pays. La raison de notre présence devant la Cour de cassation, c'est ça. Nous sommes tous activistes pour la démocratie. Nous sommes à la Cour de cassation pour la justice et la musala nango. On a compris que la situation à Mike Mukebai est sous justice te communauté batumongo boye ba vandeli yango ba komo sala mutema be avanda a purger na makala. Tandis que place na eza na makala te place na eza na assemblée provinciale pour alober la peuple. Oyo to constater oyo ezalaki na régime à Kabila oyo to bando décrire oyo to va na mabe bando salema yango de se répéter chaque fois. On a compris que non, il y avait les changements, tandis qu'on a compris que non, changement salami nangote, ezakaka mutu azanae mais a changé de lamba zayine lamba noir, c'est quoi la lamba et pembe. État de droit, ils ont slogan, ils ont zemboté au batu quelque part bavandi, ceux qui je ne sais pas, nzela tiango na limité, batel même qu'on a baganga balu bagat état de droit non. État de droit, il faut tout le monde en a ba acte. Comment vous pouvez vous imaginer Moutago introduire requête au Yozana de l'œil à 30 jours. Aujourd'hui, tu as aucun de moins de 101, 102 jours. Jusqu'aujourd'hui, bah, c'est le côté. Ce qui nous fait mal, il y a un de Sangana activiste pour le président de la République. Bah, traiter un inconscient, comme un inconscient, pas cadre mon FCC. Jusqu'aujourd'hui, et Salama Nango, et les cas inaperçus. Bah, le CG, il y a PPRD à traiter à l'Oafingaï, Dunia Kilanga. Jusqu'aujourd'hui, on comprend que non. Parce qu'il faut être un homme boyé. Il faut avoir tendance à boyer FCC. Si tu parles pour le peuple, vous avez le droit à la liberté. Nani Mokia, à côté de la prison, à Bimi. Nani, l'autre ici c'est qui? Nani, héritier. Pour la famille présidentielle. À combien de temps de Makala, à Zongi. Tandis que Mike Mukebai est en prison. Ça nous révolte. Ce n'est pas la première et la dernière action. Il y aura une succession d'actions et pour nous libérer Mike Mukebai. S'il s'agit de l'attendre en présidence, on va faire pour tout le monde. Parce que tu comprends que non, et comme une affaire privée à Moutumongo Boyo, Tozoyoka, que non, il faut négocier un pardon. Comment vous pouvez vous imaginer de voler à 15 millions? Et une affaire encore à 200 millions. Batouana, Bazo Tambola, Bazo voyager. Vraiment, franchement. C'est ce que la justice n'a pas. Bati la biso Mike Mukebai abima alobe la peuple, il a été élu du peuple, il doit faire son travail na siège kuna alobe la peuple. Et ça batuyon so bavandi kuna bazo lo ba côté non Mike Mukebai doit sortir parce qu'il est l'élu du peuple, il a les soucis, il incarne les changements. Alors tozo senga na batuyon so ba rejoindre biso national na ba manifestation to bando organiser du jour au jour pour nous soutenir honorable Nabiso, Mike Mukebai, na place Azali. Je vous remercie.
envoyé pour apporter de l'aide à ceux qui héritent le salut. Ce que tu as toujours demandé aux hommes, tu vas le demander à Dieu et les anges vont te l'emmener. Les anges vont te l'emmener. Les anges vont te l'amener. Yassika lisusu makambo danger lisusu ebotami BTV 3 chaîne sur YouTube BTV 3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site munene BTV 3 babi landa makambo bien na kati ya BTV 3 on se retrouver